Congo France. Bonjour chers internautes, merci beaucoup de la confiance que vous nous accordez à chaque fois parce que vous êtes toujours branchés entre le Sud Congo France. Nena Lobara Congo France, c'est à Gaillard, na boss à Gaillard, José di Pumba, donc di Pumba, donc boss ya Gaillard pour nos Congo France. Alors pour aujourd'hui, ça a ramassé la Chanel à Kitika na terrain denga mesango kita pour bakina ba lobela. Na minute to za matanga, to père de congolaise na biso ba bomi le roi nyama. Pongana ko lobate ke to lobate ke za bembe po bembe ya kamo mobimba woni za mobimba te so ya ndam donc to za vraiment na makasi ngamo to na taille ba image na leli makasi donc wakino ba réagir par rapport wana na yebi ki botaille ba image nde ba kongana biso bakina sa moi désordre que revendiquer ba droit na bango na commerce na ville ba kangisa ba magasin so ba indien bon ba indien ba biso ba protéger bango oui mais ba revendiquer ba droit na bango il faut ba ça quelque chose. C'est déjà la 3e fois que Bandi va bouma congolais na biso, il faut basser quelque chose parce que c'est pas normal. Donc voilà, ça a mazana chaleur kitika na terrain denga mesana pour nous passer une information pour nous bakito ba like sabino pas tout ça na mutema. Bon landa ba image ya mutu moko ko exprimer par rapport à Cynthia, la mort de Cynthia nous a vraiment fait mal. Encore une fois, les lisous. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure avec les images. Suivez, restez connectés. À tout à l'heure. Alors bonjour. Bonjour madame. Par rapport à votre débat comme d'habitude, se présenter l'issous pour l'issous. Merci. Moi c'est Richard Ngoma Nzuki. Naza analyste politique, mais naza artisan. Na passé na mission pour nous passer un point de vue par rapport à où les grands ambos na biso na où monsieur à l'étranger. Donc voilà, mingi lelo to lobela par rapport, ça c'est la 2e fois que Babomi congolais na biso na Inde. Première fois ça qui est étudiant, bon, il était déjà professeur déjà et tout ça que une fille qui était bon avec son mari apparemment à bala indien, pour apparemment indien n'a pas payé bon la famille na bango, ba libéra moi na kenana depuis 2003 2016 neto mon a eu information. Mais lelo to se retrouver la fille en 7 morceaux. Non, c'est un crime passionnel. Est-ce que c'est un crime passionnel? Est-ce que tu es qui la battu? Bon, tu habites Zoua, à quand il y a un mobile, pour me souvenir que un message à ma baie, il y a un mobile et qui prévu à qui ma mobile en a qui donc pas si on a correct au supportant à ça qui mise en scène on a pas bon moi aussi et ça fait mal de voir une personne découpée en 7 morceaux. Avis par rapport à Wana. D'abord, nous avons présenté ma condoléance dans la famille Wana. Parce que mon tuba bomi aza ser na biso aza congolaise biso tolobaka aucune personne ne peut donner la mort à un fils ou une fille de la République démocratique du Congo sans raison. Et vous allez condamnable et punissable spirituellement et physiquement. Donc biso to ndimate quel que soit problème au boma un Congolais ezala yo za américain ozala za japonais au boma congolais. Biso to peuple moko biso congolais ba congolais to peuple moko sacré tam so to miye baraté mais to za peuple moko sacré la preuve en est que soko ke na Israël okokuta place nani Kaif asalaka kiti nae o bana otune la Seigneur Jésus-Christ ba question omona ezana carte ya République démocratique du Congo azar ezalaka te soko tangi même na Bible fongoli yango tali na Sophonie omona Baolobela Congo, pays où ils ont plusieurs fleuves, na Syrie et Éthiopie, c'est nous. D'autres pays prophétiques. Bisonde ba Congolais, faut comprendre toza banani. Surtout comprendre toza banani. Mutaosaka na biso so ezate. Acte wana le Messie a sali na Inde ya kokata une Congolaise en 7 morceaux ya kotumbaye. Vraiment biso tokocha mabolongo na se a reçoit châtiment ezala spirituel, ezala physique a reçoit yango parce que oya bomi azamakila na biso donc tozo condamné yango à 100%. Yango moni même ba trouble salami na centre ville na commerce ngo babeti bendie donc eza tozo lancer message ya xénophobie mais peuple congolais comme na conscience soko toucher à réagir donc liboso ezaki bongo te mais soko toucher congolais ou congolaise to réagir ba muso bengana biso na Brazzaville ba boma biso mais to bombela bango yango kana sanduku ba kozwa ngope. D'autres condamnés actuellement na plus grande énergie.
Ataku tezaki Zoua ndenge nini akore ko sa eloko modèle wana. Zoua eko justifier to boma muntu. Vous n'avez pas ce droit là de tuer quelqu'un. Yo zana incapacité à repasser muntu souffle de vie. Okolongola ngo po anini. C'est nzambe mutaza mettre un souffle de vie à muntu, akolongola muntu souffle de vie. Ezala politicien, ezala soda, ezala nani. Okoki ko boma muntu te. Il y a des lois établies, tout ça na bamboka oyo mibeko ezali. Tout ça pena mibeko ba benke no les lois internationaux et lobinini. Donc il faut te respecter yango soki ba peuple mususu ba viola yango ba muko ba non 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 non. Ba o chama ndeko na bango baza awa en danger. Donc to sepel ne loko wana te. To sepel nango tata muke. La famille aussi bon ababota et moi na moko. Elle a déjà un peu grandi. Ba famille baleka ke papa Molière balobi bazo senga oui mwana zonga. Corps il y a la fille et ya mais baya ko juger indiana ao azala condamné ao na Kinshasa. Tolanda papa Molière vraiment c'est un papa wazo sa musala mo makasi mingi c'est comme si yem takoma ministre social na mboko pour a passer mais na bino bato ba réseaux sociaux bozo pesa information est vrai parce que biso mingi photo exprimer na ba réseaux sociaux nde bino boza boe pour bato ba ko information est vrai. Famille lobby que no ba juger ta musu famille za na connaissance na loi internationale ba loi internationale lobby nini omoni crime et salami na place moko songolo na pays moko songolo pays wana pesa na mibeko nango to bosa na teke no muntu wana bo meza muntu na bango otolobaka déjà za na avantage ya marquard ozomona donc biso siko photo za na diplomatie ya makasi poto yeba famille wana ekozwa nini na indemnisation pour mwana tikali bandeko batikali biloko ya ndeko na biso ya mwasi o akenda nango libala fo ezonga ebe mandeko na biso fo ezonga poto sala matanga to kunda e na ndenge to kunda bato antake ba chrétien ozomona donc bango baza ba hindouiste baza na banzambe na bango biso nzambe na biso aza Yesu Masia do fo zonga koto yo to kunda ndeko na biso to lela ya mbo uniforme mais ngai eloko nazo déplorer za lakini ya ba autorité congolaise ngai nazo proposer to na koloba na ba pays onu so sensible ba ambassadeur ba otinda kuna faut bazala ambassadeur OP ya makasi makasi comment spirituellement no baza makasi et puis physiquement ba yeba ko défendre peuple na bango ngala ko proposer que ba voter loi moko na parlement que na ambassade wana sensible basa la ce qu'on appelle ne ba pays musuba et ça les unités incorporées force spéciale mo ya lita musu ya bataillon mobimba 600 hommes mais baza ba pandi bango na chaque ambassade où est sensible soki congolais azana problème akoki kotendre la police ya mboka wana te akoki kotendre mbala moko ambassade ko détacher bato wana po ba bima lo ba fonctionnaire po ba protéger ba congolais ça c'est mon opinion et à point de vue nanga donc biso nde ba autorité awa ba lakisa ke baza autorité parce que ba autorité na biso awa ba faillir na mission na bango baza incapable de protéger population talaka nde basala biso na Congo Brazzaville yo ndimi ke na tango akala yo ko simba mutwa ya Zaïro à l'époque non tolingi yango te yango mona tozo senga ke no toke na ba élection eza crédible o ezali ya bientôt pour na ba dirigeant oyo biso tolingi po ba ko sécuriser population ozomona po na boye talaka biso bibal na RDC to sensible na basi na biso ton ba kati mona moi c'est que to ningo na à cette morceau vraiment ba autorité ba ko décréter ba ko fallait pas convoquer ne fils qu'ambassadeur à Inde ba convoquer pas ministre des affaires étrangères ba ebisa que non ni nyango zo le kakuna ou bien soit quand ta relation diplomatique c'est trop dire on est à étape la relation internationale c'est à étape mais pas convoquer mais tout le monde place va convoquer était tout le monde place ministre des affaires étrangères à bengi était non wanati wana to sepeli la ngota tamuketu. Maintenant quand les Congolais disent que il fallait linga biso ya longwa alongwe pas la biso akinga étranger marta marame komelier non moi les raisonnement raisonnement namona ya bana excusez-moi le terme ya bana mike na sens nini kolinga muntu ekiparate même biso pe bande na biso musu bana ba France wana bana ba Belgique bana ba Allemagne bana Angleterre balinga ba étranger ezaka comportement ya muntu omona comportement ya muntu azana bonzambe te kati na ye a céder na tentation ya zuwa ya koboma muntu mais muntu oyo azana maîtrise de soi ataka ngi mwasi na yena mobali mususu awoloba nini na monde ke mwasi na nga sepela na mobali par rapport na nga to sa nini to kabona amiable yenda kobima plus que vainqueur faut to comprendre logo wana ezana un problème tende wona biso mwasi ko bala ne n'importe quelle école au bala ezana un bolingo. Elle vivait avec son petit frère à la maison là-bas
Papa Moller a bien petit frère expliqué. Abi, il n'y avait pas. À mon niveau, on te place à discuter. Mais Mobali a remis ce que salir réputation à Moutakufi. D'un coup, Azolo Bate, Azoaki, Anakisha, Andosa, na bar, Azaki, Moutate, na bar. Alors que le petit frère a dit non, elle travaillait en tant que vendeuse dans la boutique Lina. N'habite Soyebi, boutique Lina. Donc, Mounelende a coûté les Wana, Balingana Kiti, 2003, Balani, Bake End. Mais le niveau a remis ce que salir réputation à la fille. Elle est morte parce qu'elle n'est pas là pour témoigner aujourd'hui. Elle n'est pas là pour témoigner. Mais il y a ce qu'on a babé mort, il y a un ça bango passe. Babé, ça va, tika ko sa réputation à Koufi, Albano travaille dans bar, Tano travaille dans boutique Lina, elle vendait des habits et bati rolo bake, akanga na mobali, ezaki mobali té, moi dans ma camine na tout ce bastion ce qu'il tenait donc je sais pas. Donc on est vraiment troublé yango moni, papa Moller azo singara ndé bake kuna bazwa ba information et à solo. Moi je dirais ceci. Tant que Congolais a Koufi to Congolais a Koufi. Soka zaki na buzo ba to bomba na buzo ba wana. Nous devons d'abord protéger o ezali Makila en tant que congolaise, hein? Faut vivre n'enga ba juif ba vivaka. Jour biso ba congolais to vivre n'enga ba juif ba vivaka. Ya ko s'auto protéger, ya ko mi battre la biso na biso to comme une grande nation. Quel que soit viona amena mais biso to bike babala kiye. Ba kenae la preuve na bande ko nae, bazo fanda kuna ndako libala. Bande ko ne ba ebagite. Ngai personnellement na sali criminologie. Na criminologie la kisa biso ya 4-5 sortes ya ba crime. Crime passionnel et zalaka. Les criminels à col blanc, bazali. Les criminels nés, bazali, n'a pas tué la gage. Vous savez, ezali. Il confirme que c'est un crime passionnel. Ouais, c'est un crime passionnel. Un crime passionnel, monto à la kisarana, nous passion, on a ta bombe à rango. Pour ebimisa, crime au ya exercer. Vous savez, na droit crime passionnel muta bénéficiaire ta muso mona na circonstance atténuante apo na biso Congo mais c'est un crime a fa na boloko ba bombiye mais so ka za ba foka makasi a bénéficier o ba benga la circonstance atténuante mais mutu de sa kufi ngana osenga que non ba respecter mémoire ya muta kufi mutu mo ta on demander on ya mwasi ba bomaelo ola nyama ndeto so mona zole kana ba beni bazokata batu luwa ba nyama ba congolais mama Mkoloni ni biso ba congolais ba boma biso ndenge wana. Mais il y a un fait na iloko nyonso e bandele zalaka. Ata na famille so ndoki mo aliaka batu. Suka ndoki wana ezalaka nango peka. Mote ke nzamba salipo e akutu congolais te mtamoni. Mais ce sont seulement ses amis bandegone bandien. Mutu ba bengi la police ba bike il y a eu un crime. Mais oui parce que makila wana eza makasi. Awuti na Congo awa. Makila wana eza makasi spirituellement. Yango nzamba permettre que no bandeko na ye ba mona ndenge ndeko na bango zo sala crime ba funda ye po bakanga ye na ndenge bakangewa biso to kosenga ke no l'état ministère affaires étrangères asala nyonso corps wana eya basala day normalement bakunda ye mais ba rappeler bazwa penza autorité hein o moni so za mukonzi ki mukonzi ba somba rangote ki bukonzi ba bota maanango soko sombi ki bukonzi ko somba et ko trahir yo un jour mais soko bota mina ki bukonzi loba yo moko de rapport que ne banzela musubo nzamba tikayo mais soko kanga mina nzambe ndenge ba David bakanga bana o mona ki bukonzi nao kende bienti na suka nango eza ndenge wana doto osenga na ministre affaires étrangères azwa makambo wana amen azwa ngo vraiment amen po ba crime oyo et continuer souter ouais ouais loba no suka po to comme to sisa na yo ali loba nga suka na osenga na bandeko nyonso baza na France bandeko nyonso baza na Belgique ba nyonso baza na Union européenne puisque à part Brexit et tout salama Grande-Bretagne abimi ana processus a obima na Union européenne que na banda kusoko bofandi na mabala na bino bozala pe fidèle bozala fidèle muta bengisi yo awa na kisasa memi na poto mama zala même fidèle so lingi no muntu te hein kondima libala te le mariage c'est pour toute une vie ba meka mungu na bilei to meka la musabe kangi non bosala ngote parce que toi mibali mutu no sa ndenge moko te to ko senga bilo bande ko na biso basi bobala na Paris na Belgique na Europe mobimba bo meka ko tia fidélité na mabala na bino bozala bien mona nga suka ngoa osa salam na pesa te bambote mona pesi mbote na bat nyonso ba ebi salon G5 na bandal salon ebundaga na pesi ba mise bele baza na Paris surtout na Paris mbote ya trop
on so batali ga émission bango ba ba moyena cité bango tout exacté na pesi bango tout mbote. Ok, merci beaucoup. Donc voilà, donc Lelo Ming Tolo Belara ba congolais, souci à congolais. Hein. Tu es notre son comme ça fait vraiment mal. Donc on a tali ba image le matin, j'ai regardé donc Nazan gout maloba oloba, ça fait vraiment mal au cœur. Makati mutlokwa nyama. Donc ata gout ozena bolingwa, to ndimate olinga muto, c'est pas l'amour là. On est comme les cas décret. Donc on continue toujours avec ça. Les Kinois vont parler par rapport à ça. Les Kinois vont réagir par rapport à ça. À tout à l'heure. Donc voilà, je suis avec Jeffer. Jeffer aussi va participer à notre émission. Parce que Aza Congolais le rôle à Bissou. Donc pas c'est un thème. Et il faut se battre belé. Donc Jeffer, on parle précisément de la fille qu'on a tuée en Inde. Donc pas c'est un thème. Kinois ba lobby belé ba leli. Est-ce que vous avez opinion par rapport à Wana? Ok, merci beaucoup Sarah Ramazan. Mais avant de commencer, je dirais d'abord un grand merci. Nous avons une opportunité au Congo France, Taga Congo France. Et je salue aussi les boss, je sais Dédé Dimpumba. Et je veux aussi compatir à toute la famille du monde entier où vous éprouvé dans moment Oyo. Et Nabato Nyosopi Babutama Lelo, bon anniversaire. Et dommage que Lelo, Isa Sangama anniversaire, Tétobit beaucoup plus. Disparition encore brisquée, forcée. Et puis disparition encore Toko Bengangone. Et ça, défi mon balancer biso. Défi comment? Bah c'est permettre. Et ça première fois basalango. Mais quand on a bloqué à Bongo, je fais des analyses. Je me dis, est-ce que tozana gouvernement en place? Est-ce que tozana na ambassadeur congolais ou bazo vivre na ba étranger? Parce que ceux qui ambassade na biso, ceux pays na biso qui représentés à l'étranger, peut-être au moins un minimum. Il y a respect, il y a des Congolais qui vivre à l'étranger. Et la fois passée, il y a un professeur qui a en Inde. Et il y a un Inde. Et cette fois-ci, il y a maman. Maman à Congo. Elle représente automatiquement les Congo en Inde. Et les Indiens, ils n'ont même pas eu une seconde à raisonner. À Saliango. Donc tant que baba il est là mon bébé ça me va là nyoso. Tant que Indien à Saliango donc Indien nyoso ndé ba Saliango. Et chose grave Sarah Ramazani na pays na biso et loko o ba saleli ba Indien na Inde batikali ko Salango jamais. Nini ko protéger ba Indien awa na Congo. Imagine un peu. Pour protéger comment? Mais non, les policiers étaient là pour éviter Makile Tanga. Ramazan, je te dirais moi je ba éviter ni Makile Tanga. Ok, bah Indien de basana makila ou ya ko éviter etanga. Congolais na étranger, azana mai o so etangi na to zona fleuve to zone. Congolais bazala poso ba bango te bazala na poso ba kanga ba magasin ba muna relo na bango te. Ba ki bana banda na bango ba nde ba Congolais ba loba. To aussi ma bango te, bango nde ba teka te ba magasin bango za ka ya roka. Bon, so ezaki bongo fa ba tika ba Congolais ba sala, o ezaki posa na bango. Bien kata so ba sala ki bongo, yango te ngeza la moyen na bango ya ko se défouler. Comprendre? Il faut qu'il ba police ba tika. Fait semblant. Comprends? Le système a fait semblant. On les a parce que ah oui zambo cannabis yo kasi policier wana azamu tout sera longoli teni a commis Ramazan a commis Jeffer mikwete comprendre azape na famille admettons que a protéger pour makila indien etanga mais bo soki ndeko na yemo ko pa bi victime un jour ya marambo azo courage ya ko protéger indien. Mais quand ils disent que c'est un crime passionnel dans Bolingo, dans les Agizoua, on te sali qui à un niveau, il y a Roboma moi sinaï. Naébité, il faut vraiment monter maman. Un crime passionnel, c'est un crime passionnel. Sarah, un crime passionnel. Dis-moi, différence entre Bolingo dans la vie. Parce que yé mutuna congolaise nabiso, ndé nabiso, Ramazan nabiso, Sarah nabiso, Azate. Yé indien natika la ça passionnel musuna mutu mususu. C'est ça, on peut pas nous habiller, yé batika ko boya, yé batika ko lingé manateka congolaise nabiso ndé, ya biso ndé za grave. Hein? Yé ndé nabiso akufiti. Tamusu Deborah nabiso, tamusu Ruth nabiso, Sarah nabiso ya na kufi. Alors tika la rozwana yé mutu mususu, alors ça vina yé. Mais biso est-ce que tamusu na sima ya fi wana. Tamusu tonga to koma na nini? Tamusu ndeko na biso nga me développement entre tamusu Congo awa tamusu na Inde. Tamusu penga peut-être na nzela ya India na tamusu nga kuta pena mutu moko boye, mutanga za comme pont entre Congo na pays wana. Biso to baluka émergence. Émergence ngo esale mana ba nzete na ba nyama. Banana ba émergence. Et ça ba peuple. Tanga bimi libanda nguna azoluka ndesa kino. Ah na moni ba industrie mo za ko to ba sala bo amemi on pe na Congo. Peut-être tamusu ndeko na biso za ba vision bongo. Mais tamu ba que nous za crime moko passionnel bon.
non, c'est vraiment déplorable. Et surtout, bon, ça se comprend. Hein. C'est ce qu'ils ont dit là-bas, ils ont jugé que c'est un crime passionnel. Dans le lingom, tu sais qu'il y a comme un niveau, il y a Roboma. Bon, ce que ça peut un crime passionnel, surtout ça peut activement que c'est défoulé. Et l'autre, c'est qu'il soit jugé, qu'il soit condamné. Non, tout c'est ngate. Et ça, il faut que juger un crime passionnel. Parce que bateau va salir jugement, et ça va indien. Ambassadeur ya Congo pays Azak n'a pas représenté Congo. A représenter Congo mais il était mutazaki na baro. Il était mutazaki ou entendre sa jugement. Comprendre. Sarah, est-ce que yo penza vous se retrouver tam sous 10 congolaises mort bo sambisanga na étranger. Est-ce que botika ngana koya? Bino bwana baro, est-ce que botika ngana koya? Est-ce qu'on a encore rappelé l'histoire moi muke match moto beta contre Angola ou to gagner Angola. Paraît que gardien na bango azaka congolais d'origine mais changeant de nationalité bien kota normal mais babeta babani ko atiki nini balé kota pour nini pour azad d'origine congolais omoni c'est ça ba kozalaka ka pour bango c'est leur travail azad avocat ata muto na sai mabe il est là pour défendre donc ceux qui peneza mo va utiliser que non c'est un crime passionnel. Malgré que c'est un crime passionnel, il sera condamné. Babité que le quoi c'est un crime passionnel, il sera pas condamné, il sera condamné. Amazon, détrompe-toi. Pour la condamner, batinda aussi à la prison. Il y a un peu de famille bassengi, mais c'est pas Eza. Est-ce que yo c'est là non pardon. Est-ce que c'est pas possible. C'est vraiment pratiquement impossible. Le gars papa me l'air là-bas qui est ando toi baba tozolota. Il est pas de notre nationalité, il sera jugé là-bas, il sera condamné là-bas. Tout ça la kasibo. Le quoi c'est pratiquement impossible pour l'instant. Le quoi biso tona matanga. Ba indien nyonso. Bato wana rouge wana baza awa. Bazonga nanu biso to 6 matanga, soto 6 matanga. Et puis to comme tala soki moyens abaya. Comprendre? Pour éloigner l'acception que non, soit à côté de la prison lundi, tout le monde va côté de la prison avant le lundi, dimanche. On a besoin de mon ami. Bon, mon est soit bimis. Bon, mon est le web. On a besoin de bazak na bon mon. Mon est le web. Un des hommes né, c'est qu'on a la bi un mobimba. Et ça. On moni déjà le fait que aboma qui est à kanse muto ebete bato ba ke funde ça ba ndeko ne ba indien. C'est que makila muteta e gangaka. Makila na e gangaki. Tokoke pe ko va na bope to ebi pete ka kufi ba atumbia pe kana atumba ki ekele pe ka bongo. Mais le fait que ba ndeko ne mo ba fundier. Non, ezanini, webi nini. Congo sotali aucun na Israël, hein? Na carte ya temple wana na bosa comme temple au mona carte ya Congo ça dessiné na carte. Donc les Congo est un pays béni. Donc bisoto au moins déjà biso tout ça na Israël na carte Afrique. Na carte Congo. Donc partout aux zala tout ça ba marque. Tant yo salinga mabe nzamba na obundela ka Israël. Arobeti soka mutemo kama fundi ndeko na yo apo comme biso bo vendem te dévoiler, c'est ça. Exactement que opo maosa sopo te ezapo congolais wana zaki innocente peut-être. Ça rend nango si la raté. So boli to fana boli eza cop. To me gano a cop ngo sima nango te. Non ça nous tika no changer na cop. C'est ça. So yo za contre bato ba lo ba que il fallait linga biso ba nso ba congolais na biso. Atiki ba congolais na biso awa be ko le beleza awa akelinga ka indien pona nini. Boza ngo mabete eza ka ndemo pe ba congolais awa. Ba congolais awa, je dis congolais alingi peta mususu basali zuwa fiona pona gelinga il fallait linga biso toza awa binga même bal to tonde awa. Boza ka bongo makambe komi bat balobaka mais je dirais l'amour n'a pas de frontières ni de limites. Et oza awa lelo Ramazan oza mena mutu mota musu na Bangladesh akufa koma be Bangladesh yo na Suisse akufa kayo donc mabe mais za bongo. Et que le cause congolais des sentiments on a bolingo et qu'on empêcher à l'oulayo. Et donc balo baka bon pour le cambo comme mais ngana condamné le gouvernement na biso. Toi na matanga ba ndenya so ba kangana no bazonga. Et aussi ça matanga ndeto e bani to ko ça. Un mot pour boutique na ba to piller. Ba to piller te to zo to teka poto sa matanga. Batika biso to zablo na boutique na to teka poto sa matanga, c'est ça. Un mot pour la fin, un mot pour la fin. Un mot pour la fin en tout cas. J'ai compatis avec la famille biologique qui a de Ronabiso à Koufina Inde et quand on a au début à toute la famille du monde entier où va s'éprouver na minute en tout cas j'ai compati avec vous et na batno balinga ka je faire micro téléphonique de la presse et ngapina linga rabino mingi et surtout l'espace où il y a Congo France monde en tout cas merci beaucoup Sarah Ramazan mais il faut trouver une solution avant Corée est-ce que comme déjà. Là, on est avec Maman Jeanne Manzambi. Elle va participer aussi à cette émission. Sans doute, Oyebi Singa que Oyebi Fiwana.
Oui, na yebi fiango azala ko sala na boutique lina pembeni sikanga na vandaka aki vendeuse après azaki pe ko sala ba défilé na boutique lina oya ye ba défilé à mode oyo boutique lina zala ko organiser na Grand Hôtel. Après tant ayo fungola boutique mususu na Grand Hôtel nde fiango atindi kuna akomi ko sala kuna. Alors alaki o mobali wana ya India wana zalaki lokola client ayeko tala biloko po a somba après babandi acheli toyi comme ndenge frère nangai moko alobaki kala mingi ta alobaki ke ba posaki question ke soki nani ba congolais oya mibali baza kolobaki non tiki bango mais non bolingo ezali nango na ekolo te eza na couleur te esika kaka bolingo bato mibale bakutani bayokani nde esika oyo bolingo pe ese manifeste wana nga cheli to bayokani esili bon il paraît nde pe na yokaki ke enjango azali na mbongo ebele alingi fi wana aumelaki te a se présenter na famille ya Balina. Après Lina qui représentait pas la famille ya ye moko fiango comme na Cynthia fiango comme na Cynthia. Alors fiango ba ye ko bala ye abali ye akena ye na enji kuna ata soki ayoka kike mwasi azalaki na mobulu alikaki ako tromper. Mais il aurait fallu azape na ba preuve. Attends, quand il y a un message, ndenge toyoki que ya quand il y a un message ya qui prévu qui maye sundola na end après ya ki na. Mais ce qui a l'obaki que akima ye sundolaye c'est mieux que tu atika ya kende na yeso ga lingi mos na ye musosa ba indien kuna abali oleke akene ko kata mosa boma yende ngwana a komisé lokola nyama lokola ntaba bazali ko sasa yenda ndambo boye esa kitoko te nanga peso na beta sete na likambo moko oyo esika nani ba police na biso ya Congo wa ndenge basali soit disant que tant population s'est soulevée pour la mort ya Cynthia alors balingi ba kende ba ko sala pe ko zonga sape nani ba indien ndenge bango basali ba beta ba indien. Alors ba policier ba ye oya biso ba ye ba di ko protéger bango ba beta bango te ba sali bango penza bouclier penza pona ko protéger bango ke ba congolais na population comme pembe na indien te vraiment et ça la ngai passe pona tala ki extrait oyo ya Olivier oyo garçon babomaki na enji kuna ndenge azalaki lapidier akufi na mabanga na banjete baza ko beta ye ndambu ya ba congolais o bazala akuna na ende ba siliki babim non tika pe to revendiquer pe droit na biso a pour ndé babomi ndeko na biso basali moi groupe moko boye avec quelques filles aussi bazalaki na kati bakei bakomi kuna babimi na nini boye na train basi ba indien basi ba signaler bandeko na bango mususu ba ko zela bango na gare train kobima babimi wana bazako ya boye amona bamona kaka population vraiment etonde lingi susu ebeta lisusu bango eboma lisusu bango nde babomaki Olivier wana baye ko kima po bakende ko se protéger auprès ya la police ya ba indien wana oyo typiquement na mboka so babenga ka souciati et pas ina bango kuna bakei bakomi kuna ba expliquer problème ba policier je vis ça à mes propres yeux na télévision pourtant bako laksa ba extrait wana ba policier wana ba bimi ba sundoli ba congolais groupe ba congolais wana bakene ko se protéger ba bimi baza ko seka bako bazelana to bako sala bango penza problème bako beta bango penza bien ba tiki bango ba keina bango allez ba indien ba population ya indien wana ye matili kolo ya toi ya société na bango e bandi ko pikola soki ba tol ba koti kuna ba bandi ko beta ba congolais o ba kende ko se protéger kuna ba beti bango après quelques bango kuna ba protéger bisoté na tango revient ande biso to protéger bango bango ba protéger ki bisoté ba exposer ki biso la police na bango exposer ki biso à la fin de compte ba yeko lobake non biso ba congolais to lingi to sala mobulu ngo wana ba bengi nani population indienne et yaki wana pona ko calmer situation mais non ba beta ki ba congolais wana après la police na bango mususu ye wana ezui bango ole bazwa ba protéger ka bango mais ba kangi bango ba minote na ba quelques filles wana bazalaki na groupe wana ya ba congolaise ba groupe wana balaki ba congolaise pe balaki na kati kuna ba kena bango na ba minote ba kena bango ba protéger ki bango sika moto bango pona nini balingi kaka ba protéger kaka ba indien oya aw il faut balobaka œil pour œil dent pour dent hein
soki makambo oyo ndenge esalami soki na États-Unis ya bomi babomi pays mais oyo ekomi o crime passion soki passionnel crime passionnel ezali kitoko te ya kitoko te vraiment tosepeli te tosiliki tozapela na kanda mpona ndenge oyo bakomi komona yango ekomi lokola liseki donc peuple congolais akomi lokola nyama mutu nyonso to akomi kolinga asakanaka na ye asala n'importe quoi oyo ndenge ya lingi eza kitoko te. Alors, vraiment, tu as regretté, Ming. Tu as regretté. Ok, merci beaucoup, maman. Nabi Kozole là. Moi, Nanayo, donc, ça fait vraiment mal au cœur. Tu as vraiment ma tanga. Deuxième matanga, l'issoussou. Toi, troisième avec le professeur. Hein? Troisième matanga, Congolais, soit Bomina. Merci beaucoup, maman. Ndeko au pesa kingai micro pona lobana likambo ndenge to sala biso surtout passé au tozana Kinshasa a to ana mawa. Maya miso za kotanga na boyete me na kata mutema ça fait mal ndenge biso ba congolais to comme lokola banyama ba komi komona biso pamba mais ngai moi personnellement soki na kuta na indien moko mikolo akozwa oya ye. Merci beaucoup maman, c'est très gentil d'avoir participé. OK. Donc voilà, na ba une minute de silence mais et qu'on raté. Donc on a ngamona taïba image, j'ai pleuré. J'espère que Troncho, ça vous a vraiment fait plaisir. Il fallait qu'il par rapport à ça, réagir par rapport à la mort de Cynthia. Merci beaucoup aux fans de Congo France, toujours fidèles en train de suivre Congo France. Et merci beaucoup aux fans aussi de Sarah Ramazan la Chanel, parce que moi je suis toujours là pour vous servir et vous informer et vous divertir. Donc je suis là pour vous. Donc il y a des micro pour nous rappeler une information, vraie information, car on a Congo France. Merci à mon boss qui m'a suivi du début jusqu'à la fin, José Lili Pumba, et je remercie beaucoup Dieu. Hein? Parce que grâce à Yende, ça a ramassé la télémibou. Donc, sponsor officiel numéro 1, c'est Nzambe, puis ma casse nangai et Nzambe. Succès nanga Nzambe dans Mutum Susute. Donc voilà, je remercie maman Milinze Manalondon, maman Moziki. Maman Zolela, maman Loris la Congolia, Bota 20 Zolela. Je reste ma bien la moteur de recherche le plus rapide. Moi à Londres à Solo à Zolela. C'est Forêt Louki, la beauté suprême à Zolela P. Donc ça fait vraiment mal au cœur. Je dirais encore merci beaucoup à mon vieux Faustin Kamabarine à Kata Rotterdam, Nyota Motema Laurent à Kata Rotterdam, la Pessi Mbotenanga Yannick Patrao. Yannick Patrao, il faut Zalaraka pour Saint-Yo Congo France. Donc voilà quoi. Donc je remercie aussi Nicolette Mbouana, les fans de Congo France, parce qu'elle est toujours fidèle. Fanny Bongene, la poupée de Paris, Motema bienvenue Yanga. Donc voilà. Fanny. Donc Fanny Azolela. Talara, tous en Fanny Moroboy. Donc Kito Roti. Donc ceux qui n'ont pas bossé batouté pour battre le balan qui n'ont pas bossé je sais pas. Tous les fans de Sarah Ramazan la Chanel. Bobenga, on a pour Salibanga Bobenga, on a toujours on a pour nos CP Sabino. Donc voilà, on se retrouve la prochaine fois avec de plein de surprises. On avait Mouna, Cédric derrière la caméra. Et merci beaucoup à vous. On se revoit la prochaine avec plein de surprises comme d'habitude avec Sarah Ramazan la Chanel. Bye.